Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout nzambe surtout référence kokende sika musuti zaka kana tolo na TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe ayeba na ko soutenir batu oyo bazwaki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama Ana Kalamba moi ça mon cosme respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vina yo bolamu makasi iza na vina dans 2 mois ezo ya liboso Nzamba zo visiter makasi na mona ba porte ya minene zo fonga ma liboso na normalement la likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment roboé batouana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde elo comme elo mama Ana Kalamba ina pesi mbote makasi. Conscience nous izo lobela oyebi bien que musique la rakis asinga na opeso lumière asenga parfait nanga asenga mafuta abimba mafuta oyo epesinga mafuta muta mona ngote muta simba ngote regret nanga ya makasi izaka ese na kotika nde noa parce que noa izaki nde moninga langa c'est-à-dire atana le fufute na o na yebi ke na noale. Shalom shalom bande konyoso bazolanda biso na kati ya chaîne na biso ya munene ya makasi to bengango tolo na TV ya mama na biso Ana Kalamba moi si ya papa Carlos Kalamba quand il va les garder du temple Zandeyo et puis que bana nyoso David Joyce ainsi que bana msuso batikali wana bakombo ya mama Malembe ainsi que na Josué na bosanité bana nyoso yo ya église ozali même na poto même na France kamite même esokita ana kati ya Congo poto ozelango bena na motema ya munene ya koyamba yango vraiment na munene na bosanité. Les prophètes Ézéchias Mboukou, l'homme à la repentance na Katia Paris, est-ce que toute la famille sont nzamba pambola bino na bosete les prophètes Yanda na bosani yote ba na nganyo so wala na rabiso en tout cas nzamba pambola en tout cas bo s'abonner massivement. Lelo je crois Toluka qui est artiste ou musicien quand tu as biso pense à 100% Jésus tu as comme mututé on be que 100% Jésus biso dans mamuka ya christianisme rien que christianisme pour yenda zali na centre ya makamonyo so na bosete mo cameraman les nobles et Francis tout le temps tout le moment nzamba pambola yo. Nous avons un grand artiste musicien chrétienne oyo biso sur ensemble to découvrir to la carrière musicale avant à commanano mais musicien chrétien autaki wapi et puis tant comme musicien chrétien ezaki inspiration nani yango ya sepete pas kota et puis ni nango simba ki atika musique wana profonde pour akota na musique chrétienne. Je crois ensemble avec mon caméraman nous fungula plateau pour tout le monde notre invité. OK, merci beaucoup balanino so balanda biso partout dans le monde entier. Nzamba lola pambola biso na kata chaîne biso munene to bengi ngoto na TV ya mama na biso Ana Kalamba ona bengi mo boss ona linga mingi mama social nzamba pambola yo mbote l'homme de Dieu mbote otuna nzambe. Merci vraiment pour l'opportunité au Salinga na profiter na pambola batuna nzamba batunyo surtout balanda biso partout ici quand surtout bazar parce que za sitio ezolanda makasi na moment oyo nzambe nanga pambola bino. Je crois par la grâce de Dieu to repasser ba bon moment bo bougete zalaka wana bo bougete zalaka wana ndenge papa na biso lobby nali quand même au se présenter ba téléspectateur pour longio ba yebi yango ba yebi longio yo en tout cas oya bunge longio c'est que oza chrétien c'est oza mtanga mbokuna c'est oza bien vrai chrétien longio yebi yango au se présenter batomi bale batangi kela simoko basali fakilite moko basilisi kela si elongo ekomi na tangwa mosala moko azwi te eza nini ngolu. Donc je crois que na yembi ba répondre que za ngolu c'est bien moi le frère Marius Lunguma ngolu. Frère Marius Lungumba Ngolu wana pour la référence Ngolu donc Ngolu. Merci beaucoup mon bien-aimé papa Nabiso Marius
Merci pour l'invitation. Tu as directement. En tout cas, tu es un homme vraiment d'abord, humble, simple, sans complications. Kakande nkola lingaka tozaka bongo et puis kobaka bongo pe ozapeka malam. Nazo message mo belé de pas Fredicide. Na saluer Safi au découvrier na Cape Town, na PCO, Bambote a témoigné malam pona yo dans les lopena na dans plateau senga tellement bien makasi. Papa Marius chrétien né de nouveau to kotika na musala ngoka bomba moko. Naza vraiment chrétien na Yesu parce que na kutana de na Jésus na yoka Jésus parce que je n'étais païen penda païen donc naza pour na la musique chrétien na bongola ki na motema j'ai été affermi et baptême après ndé na yo vocation siko ya koyembela Jésus Christ donc naza vraiment né de nouveau aza pena né de nouveau quand to yoka. Mais comment yo zalaki profonde et profane nango na habité aux équipes musiciens profonde to bande ko sa musala nini lorsque tu étais encore païen na pamboli nzambenga zaki musicien profane omoni profane ya ko mekate profane openda ya makasi wana donc ezalaka o ko ya et ya donc nazaki penda musicien profane na beti na ba orchestre belé mais orchestre nanga ya suka ezalaki wenge El Paris ngala yambi Yesu nazali na kati ya musique orchestre wenge El Paris ya Marie-Paul Matayanf donc nazali penda vrai païen vrai musicien penda donc un musicien suka belé mais ba boucle d'oreille je crois aux hommes na mato inanga la nola ta mi balé koto donc nazali vraiment vrai païen né na ki kozwa grâce ya ko kokuta na Yesu kokozwa ngolo ya kuta na Yesu mais je étais vraiment païen. Et là on est pour ça qu'il y a la musique profonde. Qu'est-ce que et là on est pour ça qu'il y avait nini on est pour ça qu'il y a pour ça la musique on a profonde ça qui net nini ça qui sentiment par rapport à nini pour là on est même qui yo nga na musique nonga na musique donc nga na landaka musique te donc musique na sala la musique eza na kati na nga na botami musique na botami na musique na se retrouver na sala la musique donc ezaka moi parce que loba et ko meka ko expliquer ba tout ko ebandel nanga parce que on dirait non surtout quand ngeza ki musique parce que même na ba école primaire je chantais déjà nazo yemba na kataba salle na secondaire nazo yemba donc ba camarades surtout to na ba yebi donc musique ezanga musique eza vinanga musique na ebité comment expliquer na go expliquer on nini donc ndé par un moment et comme si musique il y a conscience et comme si musique il y a conscience parce que musique ezaka na moment moko ozo sala musique oza inconscient mais ozo sala ngo kaka mais na moment moko comme si musique na komi ko sala musique moko na komi conscient na komi professionnel parce que na komi ko yemba na ba studio ko kota ba studio na ke ko beta ko sala ba test na ba orchestre ya minene na yeba kutu tout ça parmi bato yo et banda qui orchestre ya Desimbwese ngala na bato oyo na yena bango na orchestre ya chancelier Desimbwese ke poto ngala tikali tu vois na ba je crois na ba 90 quelque ba yo kende poto na ba 2000 suki 1 boy ngala ku na yo tikala donc après un moment na komi penda musicien professionnel c'est-à-dire musique et comme vinanga na somba kelamba na musique na liaka na musique nyon surtout angeza ki musique et puis ezaki moment moko penda komi ke o ekokoma o ekoya et ya soke sengi ke makila etanga donc ekotanga parce que na koma déjà professionnel donc musique eza vinanga. OK musique eza vinayo na li quand même avant to kota na vie ozanango actuel na ligne d'abord to solana no place yo takiwana na habité ozapi na succès ne baninga msuba zwaka succès ne obike oyo koyer de stadio pokota ki osimba ki pe bon musique nanga tondo sala oyebi ezaka étape par étape nga na yokuta na Yesu na moment oyo na komaki prêt ya osimba mais ce qui est vrai moi ba recherche moi ezalaki omona OK pas ba mwalim OK boye parce que yo moko yeba ike o eza wenge il faut na ya parce que musique to sala la musique na tango zo uta na ndako
ok no ça test yo moko déjà na conscience nezo lobela oyebi bien que musique la kiss donc tant que wita kana na ndako na bino yo moko yebi ke bato nga na talaka na TV wana bazaka na kiss soki bazaka nango ou pas mais yo moko déjà na ndako yebi déjà ke bato wana bazaka na kiss donc okoluka sikoyo obanda koluka ba moyen moko boye parce que oluka yo moko lobaka il faut na luka ba protection il faut na luka ba lumière parce que ezaka na mo ba lumière ba protection nga na sala pe ba démarche wana na yeba kutu démarche à suka na sala démarche à suka avant na yamba yesu oncle nanga moko par alliance abetela nga lisolo bieza na prophète moko azaka na Équateur azoya mikolo na Kinshasa prophète wana azaka soka telemine na mboka lobi ndoki nyonso to akokita akopumbwe na buto lelo akokwea bokomona pe na tongo bandoki bakwei azaki vraiment mutu moko azaki puissant oncle nanga esinga na ocha na contact na ye azoya omoni musique na bino ezosenga parrainage moko ezala mutu moko a parrainer mutu moko a coacher yo ngape na labi ok loko aza mutu na nzambe na osala nini na olukai tango aye bapesinga adresse na ke lukai na yolo omoni wenja ezo okiti na se eza na aveni moko ezaka na kati wana ba mituka makala ezaka ebele ya koteka makala bato bayebi kote wana siko na ngambo ya makala boye non na ngambo ya yolo na ngambo ya yolo kote ya wenze wana ntango nake kuta na ye nayeki na peti na ngambo na ndotambola na ye dolu ayebisingaka epeti wana tika libanga na koti na chambre na ye mais oyo ekamisaka nga ntango na koti na chambre na ye nake kokuta baréalité mosusu mais nake kuta na église libanda bamama chorale bazoyemba kote kuna bakorala bapapa ezorepete bavandisi nga nazela ye ntango bakotisi nga nake na kati ya chambre na ye tosolola na ye makambo mosusu asinga na opesa lumière asengi nga parfait na nga asengi nga mafuta abimba mafuta oyo tu vois nake kuta makambo mosusu kuna apesi nga babiloko moko boye epe ayebisi nga mafuta oyo moto amona yango te moto asimba yango te ekomaki sikoyo babiloko wana soki omeki kosalela yango epi na meka yango esimba après quelque temps naekuta na nzambe nde tobeta sikoyo koma nakutana ye na yesu masiya. Merci beaucoup. On a namoni encore une fois mon boss qui n'a pas mingi na koma maman na biso ana Kalambai moi ça pas Carlos Kalambai nzamba pambola ici ke bana nyonso nzambe vraiment apambola na bosanité namona kata coordination namona kati ya ndako simba simano papa Fabien Libandi azana simana papa na biso Francis honorable tika na boka na ngata Francis boye po ka biso mibale to ba na mapasa ba combattant bazo bunda po na chaîne matamata liboso je crois to tchela on se komaye les moins belé parce que cette fois-ci to koti na makama po fungo masusu eza malam na bosanité Claudia Panzo ba Panzu ainsi que na bosanité encore une fois Fabrice Bilele et puis toute mon église que j'aime beaucoup na combo ya Nouvelle Alliance à Jésus-Christ et le pasteur Faya Trésor Ngoma Faya ainsi que couple Gisèle na papa Jérémy na poto nzamba lola zanga te kopambola bino et loko nini poussa kio papa Marius potika musique profonde et loko nini poussa kio potika ngo apombo nzambe na pesi pe mama Anne Kalambai bambote be na papa pona grâce ngai bate inga Jésus te bayebisinga te ke so ndimi yesu okobika bayebisinga te ke yesu aza bomoi bayebisinga te ke ye nde nzela bayebisinga yango te. C'était un jour na bandaki kosaprete nakende répétition na bible je crois ezalaki mercredi parce que tobandaki korépéte mercredi série wana ezalaki na salon de coiffure moko parce que nga na mwana ngaba na veni lobo salon de coiffure moko salon lebile ezalaki na direction na biso mo direction Ngalema ezalaki soki nangi nake répétition fona kota na kata salon wana natala na tia mwa poudre na sola mwa bandeko bamaster bazalaki wana na bavie nabendaka mwa stema ndenge ezala mais na ntongo nakoti na salon de coiffure wana nazalaka na bameshe na mutu natali na miro nazwi poudre na mitali nazwi poudre natia na maboko nangi natia na elongi boye nayoki na mitali na miroir na mimoni mabe na mimoni bizarre ntango na mimoni bizarre nayoki mongongo moko esingaki mobali akozala boye te monatala boye bato bapembe nanga babetela ngo masolo me bayoki te nakasi bato wana lebiso eza na motu moko asali nini alobi na continue nazwa poudre natia boye nayoka mongongo moko ebisinga tu peux gagner tout dans la vie mais so ozangi Jésus-Christ oza pamba
tu peux gagner tout dans la vie, mais ce que zangi yesu masia nga païen na yebi kutu nga pona nga makambo nzambe ezaki ba théâtre bato nzambe ndike ba escroc eza bato bazaka na nzala basala yango po baluka eloko ya kolia. Donc na yoki mongongo na yebisi nga susu tu peux gagner tout, mais ce que zangi Jésus Christ oza pamba automatiquement directement na zui na longoli ba boucle d'oreille nanga. Tant na longoli ba boucle d'oreille nanga malgré koyoka mongongo na rien na zui petit nanga to saini ni to ke répétition. Tant to komi na répétition na komi pembeni ya biplay il fallait na kita na zui ba boucle d'oreille na zongisi na matoi. Tant na zongisi na koti na répétition na répéter. Tozaki na concert moko na Maluku. Na yeba mukolo. On a un concert moko na Maluku. Ezaki soki samedi te dimanche. Fa to rebeta concert. Tant on a yo zonga na yo kata suki na lungoli ba mesh. Ba mesh na zaki na ngona lungoli yango na kati. Tant on a kati na yo kende concert wana ya Maluku. Na kamwe ba tunyo soto tozaki na bango na ba lulingai na suki wana ra. Na kati na muto na sala na ba mesh ba ne na ba ne. Ba ne na ba ne. Maintenant on a lungoli ba lulinga mais pourquoi aux alarano boete ngapi wana na yebite ke nzambe abandi ko travailler na kati nanga na yebi nanga pete na kati donc na kati bato ba komi ko lula suki nanga il fallait nazala kutu boy na komi oyoka mongongo wana tu peux gagner tout, mais soko zangi Jésus Christ aux apamba et comme au sala suki na fandi na ndako même na ba émission na ba RTNC na ba chaîne msusu na komi ka koyoka posa ya kotala ba musique chrétienne na komika ko sepela ko yoka ba musique chrétienne so na fani na ndako boyenga moko na komuluka ka ba musique chrétienne na komi na dégoût mais komba moko siko ekomai ko salama na kati na ngeza yaki nini esprit moko ezo yebisanga soko gagner nyonso mais soko zangi yeso za pamba mais esprit muso ezo yebisanga Marius dissolvant soko tiki au moins te ko bimi lâche au moins te que so tiki musique profane bato ba loba o kokite o abandonner au moins te que so tiki. Est-ce que sur au moins au lukotika diamba, est-ce que kotika noa, est-ce que tika ba momi, tu vois, combat moko soko gagner soko tu peux gagner tout, mais soko zangi kaka Jésus oza pamba. Soko combat ya ba esprit mi ba lezo bunda kati nanga na sala ngo plus ou moins 6 à 8 mois na kati na ngai nazolela na kati na ngai o kapita ki esprit mususu obima lâche moite ekosimba continuer ekosimba o moite baninga ba kepoto yo po kukende ekosimba ti esprit ya nzambe komi ko dominer na kati na ngai komi ko buka ngai na komi ko fanda nga moko na vandi bona bilelo na oliate na fanda kana ndako na vandi kana ndako na mediter na ndako pe muto ayebite nde muko musu na yo zo décision ya okene luka basai na nzambe pona sona na baona ke na église armée de l'Éternel na soina pasteur les pères Kabwe pasteur Sonia Zaina poto nde aipsinga boy ndenge makambo nzambe ezalaka il faut tika ndengo yoki mongo wana eza nzambe landa nzela ya nzambe donc tina yokolanda nzela ya nzambe mais c'était pas facile on est surtout robeta lisusu c'était pas facile je crois wana to robeta lisusu mais avant to longwa na branche wana poto ko ta branche na ba obike non otika diamba monte ko otika ba chéri monte ki otika succès dans la moni ki yo na podium so temi nous ayi dans les ans ça ben na même ba chéri bon ba pour ça pepe na yo pe na moni que o lebe ambonga ba chéri mususu hein. Bon en réalité nazaki na appel en Zambé. Moi je faisais la musique profonde mais nazaki na sémence en Zambé. Je faisais pas d'autre chose au batumsu basalaka na yeba ke musicien moko to yaka na orchestre ayemba nanga voix moko. Mais nga na obenga na travailler na na olakisa ye banzembo bato bazo yebisa ye omoni mutu wana mona ngaba boyemba ne voix moko keba ausala ofo ozo comprendre mais tant on a la lakisa ye bolamu comme ça yo sanga vérité bien vie en tout cas bato ba ka mabena tunini na bitala ndenge ba yebisa nga boye mais tant on a vendre na yo na za kutu à l'aise par rapport à ndenge na za na bango c'est-à-dire na za ki na nzambe na semence en nzambe je na ndo ko sala makambu penda nyonso tuté ndenge batu msu bando sala parce que eloko nzambe ezaki na kati na ngai mais regret na ngai ya makasi ezaka ese na kotika nde noa parce que noa ezaki nde moninga langa c'est-à-dire atana le fufute na o na yebi ke na noale donc eloko pasi ezaki kotika moi cité mais ezaki kotika noir est-ce que na kokoka est-ce que na kotika yango
yango nde mutu ezalaki passe yango nde mutu ezalaki eloko ya passe ke na vivre pena jour moko sans ke na noale est-ce que na okoka yango? Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez papa Nabiso Marius, Ningazoloba. Merci. Nzambe alola a pambola lisusu vraiment parce que tozoko bana 4 émissions Nabiso malamu kitoko lelo vraiment nzamba pambola papa Nabiso Marius et si ke batonyo so na biso papa Gibishu de Bambongo nzamba pambola skozali ba oyo nyonso bakolu ba soutenir biso nzamba pambola sans oublier mon partenaire baka on a zaka partenaire nanga officiel na komba mama Ana Kalambai. Ana Kalambai est partenaire dans ngai moko. Et tu can boire parce que yenda za boss dans ici que papa Carlos et c'est qui sans oublier et je suis pas c'est un prophète no bengayo. Nzamba pambola yo est-ce que David ba joyeux anniversaire belé papa Marius na lito meka siko to meka peko kende el kamonta on combat une armée de l'Éternel et puis au solena pasteur et puis pasteur Ebisio que il faut kotika y en a tout na yo question moko vraiment c'est très important le loba na nzambe sengel balanda puis bato même soit des fois le loba bongola motema même soit des fois no la ranano na li pena o oti Ebisio likambo za mala makasi tango yambaki Yesu. Est-ce que vous avez une facilité ou non parce que tu as nos musiques, mais tu as est-ce que dit Mbappé la facilité? Papa, c'était pas facile. Non, ils ont facilité, mais c'est ni par la force ni par la puissance, c'est par l'esprit de Dieu. La Bible dit que c'est justifié na makasi na e azate. Mutozo soutenir bisoza molimo na nzambe. Yango Christ même alobayi ke na otika bino ba orphelinte atindela biso molimo mo santo. Et c'est impossible mutu alonga sans le Saint-Esprit. Et c'est impossible mutu atamba na sanctification sans le Saint-Esprit. Et c'est impossible mutu abanga nzambe sans le Saint-Esprit, le consolateur. O ele sala raketo longa masumu to longa mabe eza kaka Saint-Esprit. C'était pas facile. Ngamo na yebaki te makasa ngo et ko uta wapi. Parce que na yebaki na ngate ke za na molimo moko ezala ka wana esungaka mutu. Na yebaki na ngate na yebaki na ngate ngana yebaki ka ke il faut ça ba effort moko boy. Mais ça molimo na nzambe nde na katsa mutu. Akosala ke oyi na eloko wana. Eloko banda ko lula wana eloko banda ko sepena ngwe nyonso molimo mosantu ndia ko sala ke oyina yango donc yende mutasala ike na yina tangu nazwi baptême wana ya molimo mosantu baptême do baptême du Saint-Esprit na komi ko yina mabe ngana komi ko kanga ndako na kangi ndako na olela la bi Yesu azoya batu bato comprendre tendeni Yesu azoya na olela ngamo na katandako c'est-à-dire molimo wana tangu ikitela kinga na koma muto sika comme dit la parole de Dieu na komi na posa liloba posa adoration posa louange posa kana sa makambo malamu donc Saint-Esprit mutasunga ngai ke na longa mabe wana merci mutu na nzambe. Okay. Merci beaucoup merci pour na yango Saint-Esprit mutu asunga yipenda papa na biso Marius pour que alonga makambo wana musamu mon nzamba kwa kolonga yango te. Et je crois na nous na moi question mon col sous tango tika ki orchestre ya Marie-Paul pour le comme pe frère hein abongi pe motema to mona ya zu baptême akati pe suki ex patron na yo na peut-être tango tika kiango ezaki facilité na habiter osoki a coup de fil na été benga yo te même comment ba même on a dissolvant ouais dissolvant. Pourquoi dissolvant? Non, ezaka ba combo ezaka ba combo yo vandi boye le ki combo mo boye o vandi boye parce que et comme na moment moko na musique na biso il faut ba surnommer yo combo mo il faut ba que là combo mo boye moni Marius c'est aussi mbate il faut lukaka parce que ba vieux o biso tolanda ba papa biso tolanda ba zaiki dana ba combo yo ka combo na ezali ezako na misu ezali combo o ya botami nango na combo ba surnommer et domina koleka na combo. Ils ont ba monsieur belé kutu batu ba pena ba vrai nom na bango te donc comment ki il faut mutu il faut luka moi combo eko bimeza ki dissolvant parce que na bande oyemba bien donc c'était ça donc dissolvant c'est-à-dire ilongolaka ba biloko sokolaka donc yo on est au sokola peine ezaibo. Merci beaucoup. Après aussi baptême au recevoir baptême aux gens juste dans l'église armée de l'Éternel et pas général Sonika Fouta.
Oza mwana ya kuna. Oui, esika na zui baptême na ngai. Mais lelo Nzambe atinda ngai pa ya le révérend Kabundu Walesa. Mais na zui baptême na ngai na église armée de l'Éternel. Tu revenir na wana. Tu beau kota. Tu revenir. Na modia les nobles à seki. Tu revenir. OK, merci beaucoup. Inspiration ya Nzembo Ngolu. Et utakindengani ezaki c'était comment? Na pamboli Nzambe Nzembo Ngolu na sali yango mwakala. Sali yango mwakala. Nzambe apesa nga thème ya oyemba. Nga na kozala na zui thème lelo mais Nzembo yo salama après 2 ans après 3 ans. Nazaki thème ya oyemba eza grâce parce que il y a des moments na bande ko za na fandi nazo kanisa bande konango batikali na monde. Bande konango batikali na musique profane otolobaka bande konango batikali libanda à Christ parce que kozanga Yesu même si tu as tout ozana ba immeuble mais ce kozangi Yesu ozapama parce que ezaka na nzela moko ko komema mutu et pas Nzambe eza chemin obligé c'est Jésus-Christ. Maintenant na bande ko poser question mon nakati na bi pourquoi tous ebele kaka Nzambe ayo lukanga pona nini ayo lukanga eloko nini e séduire ye nakati eloko nini za nakati na ngai séduire Nzambe asepeli na nini po abenga ngai pourquoi kaka nga ba raison ebele puis à un moment tango na bande ko sambela na yo yoka mongongo ezanga ke ngolu maintenant na tango na yo zo réponse wana ngolu na bifona sala Nzembo moko ya ngolu maintenant ngolu tu na vandi bo nga ba bande obenga nga même ngolu avant na sala même Nzembo parce que comment ils sont pesi nga même mbote otuninga comment tu vas il faut na bisa yo ngolu na komeka ngolu parce que au-delà de toute chose c'est la grâce na komeka koloba ngolu maintenant tant na komi ko Nzembo wana ya ngolu na banjo Nzembo na banjo Nzembo na njo Nzembo tina ba 2010 de toke na studio to sala Nzembo ya eza ngolu batomi balé na kati ya hôpital bazobela maladie moko médecin moko azo soigner bango moko abiki moko akufi eza nini ngolu batomi balé batangi kelasi moko basali faculté moko bakole bango bazwi licence diplôme même jour mais na vie moko azwi eza nini ngolu olongi sanga esika basusu bakweya opesango batu mususu bazoluka na makasi ya nzoto bazwi te eza nini eza ngolu. Vu que tu es en contact studio, est-ce que maintenant qu'on s'attendre et peuple de Dieu à recevoir on recevoir qui en auto bon le quoi ezaka na sala na sali na kaka bon ezaka bona sala na kaka est-ce que on est qu'on s'attendre à quel wana pinza ya Nzembo wana bon biso toza basali toza ba architecte toko sala ndako mais yo ofandi na kati ndako ngote donc biso tozo sala ka Nzembo même opandi eza molimo mosantu molimo mosantu nde mutu asala ke ekende ndenge azaki nango besoin ekende donc pona nga na sali par nanga Nzambe asala ki par na e pambola ki ba vie ebele tilelo babenga nga ngolo donc comme qui okola référence moko boy donc moi je crois que isala ki o ekoka ko sala tout ça remix ya ngolo mais Yesu aza mobile tuna mama an mikolo batu tuna poto bazobina Yesu aza mobile na botama pona dondo ye yango nde weza mikolo. OK, je crois, merci beaucoup car ndenge papa Marius Ngolo lobi asali remix na Yesu aza mobile no revenir na yo parce que nande ko moko pe na Angola ndeko mona Angola abeta pe Yesu mobile Yesu aza mwana mobile abeta na ebito landa te mwana mobile d'Angola oui en tout cas na OK Yesu aza mobile je crois en collaboration avec mon cameraman avec Montréal na combo ya Facile Noble au Chelabiso remix ya Yesu aza mobile ya papa Marius Ngolu. Kombo na Yesu ezali kolona nyonso ezali kolona nyonso kombo na Yesu yende Nzambe nanga Nzambe libota na ngai makasa libota na ngai Nzambe bomwana na ngai Nzambe mboka Kongo
En tout cas, cher Internet, oh, tout le monde est sur mobile, on a habité qui, oh, tu bien en unique, qui wenge, non, tu n'es pas Marie-Paul, non, mais Meli Batou, tu n'es au bêta qui ngolo, donc, c'est-à-dire, on se sentait comme si, aux ana, babé, on est, c'est-à-dire, aux alagi na yote na kiwengete mais tango betis ko ngolu don tango betis so mobile don to sadim na o pena don kiwenge mutuna nzambe omoni clip wana ngana lobaki na obine la Jésus na baki na osala nzembu moko na obine la Jésus tu sais banda osala ba nzembu nanga na sala nzembu na binate bato bayebi mingi za douceur musique moko doux. Donc nabaki penda vraiment ngai na oyembela nabai penda ke na oyembela Yesu nabaki na oyembela Yesu donc ndenge moni tozobina wana tobinela penda Jésus tobinela penda ndenge moni biso penda tobinela Jésus donc ndenge za wana soko landi na kati obito tozobinela yo na motema mobimba apa na lola babina danse ndenge na lola babina ndenge basala bandenge ni na lola danse ya lola ezaka ndenge nga na yebi ke danse ya lola eza moko lola danse ezaka moko on adorera le Père en esprit et en vérité. Ok, merci beaucoup, mais non revenir quand non revenir pour automoniana ce qui tirer ce qui n'a ni moto tirer ce qui n'a ni moto azana na libala na yo tirer to mona ki misemo profane ce qui tirer ce qui ni je sais pas moi il peut tirer tout le monde badasi mususu wana comme ici moi le kola moi qui fali moi qui fabricage moi je ne sais pas moi nana place wana pena papa mega pe ko bisa biso po badasi wana de to mono na ngambo wana badansi to mona mama ana kalambai badansi to mono na ngambo wana mais tangu l'homme de la bike il fallait la ça na bini la Jésus est-ce que papa mso ça été est-ce qu'il fallait kopeka ba paka ba to ngambo wana est-ce que utaki to ndeni to copier pas ta mon côté surtout yembi o molimo ando pesa biso to bini pe o molimo ando pesa biso so landi na rabi to lingi to beta masas na bandi ko yemba ngo depuis 2012 donc eza sur na ezaki moi tant to sali ngolu to sali na 2010 mais na suite to kena ba live to bandi ko yemba to lingi to beta masas moto simba libala na yo tu vois déjà na 2012 to ko yemba na botama pona dondwa na botama pona dondwa biso to sali yango na 2012 na danse wana ce que ezaki danse na ngaka moko na binaka ezaki suite obina nga na binaka danse moko maintenant même ba misie bando seka ngai de to ko sala ngo to sala ngo cri na botama pona dondwa tozo dondwa wana ndito be tozo dondwa na Yesu donc na landi ata pa ya bato moko te na landi ata o natali côté rien biso to binelande Yesu Masia. Ça dit papa ngolu na bengaka kombo na pesa nga pe bien na ebité don dengo zano ngi sabiso ke badaso to mona ça dit aux yeux inspiration côté mon côté la musique profane mon côté et logo mon côté ne le ba komi ko mélanger yo pour tout monde ngo ba komi mélanger danse na yo ba su moi banani ba 5 bango ba bi moni kuta copier bon je sais pas moi donc inspiration mon ko écouter nulle part nzambe musique et salami pona Yesu Bible bignon surtout salami pona kembo na ye moni diable nde azo faire voir na batuke es musique et ça rapper pona batu non musique eza pona Yesu raison que oyo nkola salibiso d'abord c'est l'adoration na louange to gumba mele to adorer omoni nyonso tout Bible zo ba que tout ce qui respire loue l'Éternel donc nyonso eza na pe maisa nini ekumisa nzambe c'est-à-dire nyonso to salami pona eneto la nani mokeli dans nyonso so ke na ba province na biso bazana ba okuta ba miso bina danse loketo eza musique o bango bazana culture na bango danse o ya bango ba binela nzambe c'est-à-dire biso to lobito binela Yesu to bini pona Yesu ce qui compte c'est l'état d'esprit la motivation tu vois biso to na esprit na biso eza pur de to bina pona mokeli
eza pire tolandi moto moko te tosali ndeka ya musique ya bien omoni na Congo so sali makambo ya bien bato bamona yango ndire makambo ya bien eza mpona bata mokili non nyonso ya malamu eza mpona Yesu tosali eloko ya bien mpona Yesu donc bobina mpona Yesu na luketo na moni wana ya prophète Jonathan Kairos wana en tout cas nzamba pambolo siko zali l'homme de Dieu na etongo bakisa nini loketo na sali loketo eza Yesu ti le faut tobinela ngo Yesu satakela eloko te banzembo eza ya Yesu badanse eza ya Yesu bacri de joie eza ya Yesu nyonso eza ya Yesu masiya tokomi na moment oyo nyonso fo ezongela Yesu parce que nyonso eza ya ye nda zo mériter kembo sadi badanso même profane ba musique profane de beta wana lokobi ke nyonso ezonga sadi bozo wango nyonso batu baya bayembela Yesu batika ko binela batu baya to binela Yesu ngonge koki biso to tozonga na ndako biso to tozonga na ndako ndako eza nde Yesu masiya tozongela ye ndako eza nde Yesu masiya tozongela ye je crois bazo pesanga déjà bazo talisanga déjà heure parce que l'heure c'est l'heure après l'heure c'est pas l'heure je crois tozo comme presque vraiment na suka ya notre entretien surtout na l'homme de Dieu na kombo ya na ko bengi évangéliste parce qu'il est en train de d'abord ko évangéliser na nzela mindule Nanzela Mindule aza ko évangéliser Marius babengi ngolu je crois le lot avez pendant la plaisir makasa oyambe na katsa plateau na biso en tout cas toza vraiment béni je crois c'est l'invité que boss danga lingaki mingi na yambaye c'est un homme humble et puis na CP na je crois à la prochaine numéro to komekepe ko joyer maintenant na ba télémo réalité to kokoma to kotala ndeni a répéter ndeni azala kananda kune to zongo je crois e koza mala makasi l'homme de Dieu na habité de Foucault na quelques mots ya suka puis une salutation puis ton numéro ya contact bato baza besoin ba contacter yo ba ko zo ndenge nini pa molinzambe pona opportunité na pamboli batu nyonso to balandi biso na moment précieux oyo bopesi biso temps na bino ya kolanda biso bokene na YouTube Marius Lunguma officiel boko mona clip ezale kuna Yesu aza mobali bo s'abonner na chaîne na biso ezala eloko mo malamu na pamboli batu nyonso to na ngina lobali loba suka ezali ete peu importe les moments peu importe les circonstances Dieu est fidèle maya miso na yo kalate ko bongwama nzele ozokende omoni ke eza mulai me komi pembeni kala tozokoma Yesu aza na makoki ya kobongola lisolo na yo yo pe ko témoigner lokola basusu bazo témoigner donc pesaka nzambe confiance atikala na nyongo ya moto te akosaka te oza muta liboso te nzambe akokosa akokosa yo te Dieu est fidèle bokede bo s'abonner na chaîne na biso Marius Lunguma officiel botala clip wana partager yango partout ba fête yo bino bato poto bo célébrer Yesu masiya na ba fête na bino na nzembu Yesu aza mobali to bomba mate to binela Yesu to binela Yesu koyoka soni te binela Yesu na pesi bambote na batu nyonso to balandi biso na bande ko nyonso bazo soutenir nga mon frère ami Givano Kafu adorateur William Mama Laura Yamotuya na pesi sœur nanga Marley Yalala na France wana zo soutenir nga na pesi la lumière mbote belé batu nyonso to balingaka biso Gloria Yale nzaba pambola yo batu nyonso sans oublier Diezola na pesi mbote papizola na pesi mbote na pesi susu mbote na mon ami d'enfance le pasteur Blanchard na Logos na Suisse na pesi susu mon ami Pierrot Mantouba batu nyonso to balinga biso nzamba pambola bino OK nzamba pambola biso na lingo baloba moko tango pesa mi contact na yo loba moko pour na chaîne Tolo Nase TV na pesio malobolo ba pour na Tolo Nase TV et puis ça bato ba s'abonner pour yo oza déjà pour malamu za pour yo oza déjà oza chaîne ya Yesu Masiya eza chaîne ezo tombola kombo ya Yesu Masiya Tolo Nase TV chaîne ya mama Anne Kalambai Zamba pambola bino bo s'abonner ebele na chaîne oyo soki bozana besoin d'information ya artiste nyonso ya ba pasteur ya ba prophète ya ba tuna nzambe nyonso tu référence kokende sika musute zaka kana Tolo Nase TV oza chaîne ya losambo chaîne ya bato baluka kanzambe chaîne ya bato mamataka ngomba chaîne ya bato balamuka kana 3h bazo belela Yesu Masiya chaîne ezo éduquer ezo poussa bato pene ya Yesu ezopesa bato posa ya Yesu nzamba pambola bino
00243 81 24 71 887 00243 81 24 71 887. Merci beaucoup, très cher Internet. Je crois que comme il pendant presque aïe Francis Bilo na kokangote mama ana kalambezo lu kama kama douleur mikolo ya niveau 50 pour ça na ozo douleur pour tozu de clip donc Bilo Reuti déjà maman Anna, merci beaucoup pour na ba collection ya sika ya ba collection sika ya Vexa c'est aux apena ya 2020 ba collection yango de c'est comme qui quand on ba kadon linga journaliste scénario Papa Eric a toujours na kitoko, donc je suis là les prophètes moko ya mwana mwindu mais na couleur maman Anna Kalambai, donc douleur na nenga osakanate douleur kande to le baki douleur peut to ko bana douleur boya ko s'abonner à notre chaîne Abisso Ezali chaîne kitoko chaîne moko éducatif ndenge l'homme de dia lobby chaîne moko malamu ya bien à 100% Jésus douleur Yesu aola sabiso Yesu azole sabiso 100% Jésus toujours na kata chaîne Abisso ya to na cette type mikolo yo maintenant to na système mususu bango so ba elikoso to na système assez. C'est votre humble prophète Samuel Erika son votre présentateur de émission Nyoso, sans oublier les faciles les nobles et azapé présentateur Francis Azapé présentateur il y a émission mususu ba analyse ma belé bo s'abonner massivement pour kalamingité makamango ezo banda déjà et puis merci beaucoup ba pasteur bazana besoin nanga numéro nanga zawana ba musicien chrétien même musicien chrétien a biso to rabetiste vous avez un témoignage numéro na biso ezali benga tokuya to koma pito solo la nzamba lo ozanga te ko pambola yo et merci beaucoup bye bye à la prochaine.